ayant autrefois, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, parlé au Père par les prophètes, et maintenant, en ce temps de la fin, Dieu se révèle encore à nous, les fils. Depuis 2002, un appel retentit. Au travers des oracles, Dieu interpelle son peuple. Un rendez-vous, un temps de rafraîchissement, un temps de révélation, l'enseignement de l'Esprit, en un mot, le rassemblement des aigles. 16h30 à 20h. Au sanctuaire de Dieu APC, situé au numéro 5 de l'avenue Lunzadi, quartier Binza Pigeon, dans la commune de Ngaliema. Aigle, Glati, révèle ta face. Tomoni réaction lorsque Tomoni Naliwa il y a prophètement au Kufana Kinara occupé que avec succès na ba TV na ba radio Papa Max mais jour yo enterrement na matanga na ba secret ba ma vérité musu bimi que prophète asimaki kisi abana ko sela nzambe te nyonso tu obana ko monwana ezalaki kisi na prophète Seda azaline de konabiso oyo atiki biso to présenter les sous ba condoléances na famille na ye na libota na ye mobimba nzamba pesa kimia mais na kanisi que liwa ya prophète Seda de Korangalville et sengete ya ba jeune belé liwa ya prophète Seda et sengeza interpellation liwa prophète Seda et sengel esunga et belé na ba jeune au besoin dans les ministères ba salakeba on se moque pas de Dieu liwa ya bato mususu ezali normalité. Comment se fait-il que yo moto nzamba benga oke koluka nganga oke koluka kisi pona ko renforcer ce qui ba bo kasité na yo pona ba soi-disant miracle. Nous savons que miracle ezali Yesu ne mokena na miracle, mais comment moto nzamba o nzamba benga on yebi que nzamba ezali le tout puissant, le véritable Dieu El Shaddai yo ke no kozela nzambe kisi et belé ba ko sela nzambe makambo bazana nzambe te me baba sali ya satana oyo ba koti bikota kota bisimba simba et tozomona bible lobito lela na ba obazali ko lela et tozaba paya non nazo kende tozaba paya na sena moyo oyo na bika njo nzambe pa osepela na tika mokili oyo mais na kanisi que liwa ya bandeko na biso esengeza ba interpellation pour na biso esengeza l'interpellation pour na biso obi biso tozi tango mingi rovana certain temps ke basala ba comme na contact na bato libanda ko kende ko zonga et belé ba koti na cadre na initiation et belé ba koti na bikota kota ba koti na bisimba simba et lo yango zomona ke non to sambela mingi mais tozo mona loboko na nguya pendate ce que le yemo mo sala nzambe abongi nzela azakat no occultisme azakat na misala molili. Vous imaginez dégâts, vous imaginez conséquences oyo ozala, vous imaginez conséquences wana. C'est vrai et c'est un absolument en respect bah oui au monde qui loua prophète Seda en gros ils appellent une catégorie de jeunes au bail dans le ministère nzamba tikala ko benga bango te ils se sont improvisés pasteurs bah c'est improvisable bah prophète les loups bazo sala ba dégâts et belé na ilanga na tata mingi ba koti magie ba msu ba koti occultisme oyiba bango na bisala sala oyo ba memi kati ne ilanga na nkolo ko sukola ka batu ko bakaka batu ko kataka batu ba poala se ko tekaka ba mai ba mungwa ba mafuta biloko ndenge na ndenge na nzana église na nzana ba consultation prophétique baza Maya misolangae komi maya komela kati na esobe obongo lipasi na ngai kolela oyo ya ngai komi lilukusika oyo nazanga kilobi lelo yo ekomi ya ngai moninga to emelongo
Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à vous tous qui êtes connectés en ce net moment sur votre meilleur site. La Voix Céleste, Nzela, Lola, Esika Bonzambe, et Kitarana Loyemo, Namaloba Pena Misala, Bonzambe, na Bonzambe, Lola, Ezo Futasimana, Antoya Kolobake, Nzamba Boye, Tokwaye, Wapina Manso, Azo Célabiso. Merci na Banonion, tout basoutenir Abiso, basoutenir émission, Bapamora Abiso. En tout cas, là, je vois les pasteurs faits amis ici à la bouche, autorisés de l'éternel depuis Zurich, na Philo. Mukwaya motema Bivince de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Lukelo motema ya papa Emmanuel na Boston. Les frères Papi Kongé na toujours sorti album qui sera sauvé. Bonzambe na Bonzambe Lola ezofuta elongo na mama mami mbonga motema papa Blaise mbonga na Suisse. Na émission le toroso ni bien aimé dans le Seigneur mingi ya kosolola eza vraiment ya mingi. En tout cas botika toujours connecté na meilleure chaîne nabino La Voix Céleste Nzela Lola Tozali Tozokota. En tout cas la vérité ya ming ekolobama na émission ya lelo na l'homme de Dieu Moussa Nankolo Okeboyebi très bien papa Max Mbenga. Shalom papa Max. Shalom on de Calvin, shalom na ibela bana nzambe bazolanda biso na ngonga oyo balimbisanga bamoninga na chapeau ezala penza malamu mingi te propreté kosala émission na chapeau yebite na za kolanda yo c'est puisque tozalaki na lelo avec mokolo ya sport wana da kokende bon comme avec rendez-vous na bitikara ya mebao ezala libaku pona bango te balimbisa mais na kanisi était à solo par la grâce de Dieu to repasser ba moment bien dans la émission na bango oyo barandaka mingi Voix Céleste na Mosel na Alvin Bea. Papa Max avant que tu continues na mozino ya ba masolo ezamo ebele émission la fois passée tourner qui nous avons reçu beaucoup d'appels papa Max bande que belé ba bengi de partout ba bengi biso en tout cas réaction na yo tant que ça l'émission retour ezali papa Max. Bon, au moins toleka na ba télévision oponanga na bangaka, c'est une grande responsabilité. Ya koleka na TV, ya koloba ibangi sakanga surtout que ceux qui bande ko feedback ils allaient très positif. Net émission to sala qui la fois passée au total ça qui était à solo nzamba benga kabatu nzamba pona kabatu mais apena bato ba mikomisa ba pasteur bango moko musupo ebi français bien musuba sombele pe ba mbunda ba sombele ba kiti ba pesi ba disposition nyon surtout abandi musala mais nzamba benga été conséquence de lo ba déviation izali ebele puis to robela qui était à solo ezana ba jeune o nzamba bengi kat na lotomo ezana ba jeune o nzamba bengi na nzana ministère bazo sala musana bango kitoko mingi penza bazo pambola biso na nzela ya bangolu na nzela ba grâce o nzamba tika na bango ezapela une catégorie de jeunes au baye dans le ministère nzamba tikala ko benga bango te ils se sont improvisés pasteurs ba s'improviser ba prophète lelo bazo sala ba dégâts ebele na elanga na tata mingi bakoti magie ba mso bakoti occultisme oyiba bango na bisala sala oyo ba memi kati ne elanga na nkolo kosukola ka batu ko bakaka batu ko kataka batu ba poala se ko tekaka ba mai ba mungwa ba mafuta biloko ndenge na ndenge na nzela église na nzela ba consultation prophétique baza ba fiche oyiba bango ba miracle ya lukuta oyiba bango ensemble la pona mutu fois conditionné il faut pesa mbongo conséquence lelo et belé à ba jeune wana baza ko tika biso et c'est vrai que ndenge bible lobi l'homme n'est pas le maître de son souffle non comme pouvoir de les retenir mais je pense que liwa ya bato mususu ezali normalité. Comment se fait-il que yo moto nzamba benga oke koluka nganga oke koluka kisi pona ko renforcer ce qui ba bo kasité na yo pona ba soi-disant miracle. Nous savons que miracle ezali Yesu nde mokena na miracle mais comment moto na nzamba o nzamba benga on yebi que nzamba ezali le tout puissant le véritable Dieu El Shaddai yo ke no kozela nzamba kisi. Ezali mawa be mission aboye toza contre batute mais na kanisi ete ba jeune belo azo kota na lotomo basala keba ils doivent donner du temps au temps ko pesa tango na tango nzamba ezali anaki bonzambe na rosa parce ACP sa motema non à 6h mais nzamba rosa peke non ACP sa motema non à mini pamba tazali nzamba. Moi je trouve normal le lot balingi comparaison motabani ministère le lot en 2019
alingi na mois de décembre akoma lokola papa na aza lokola mtuki ngandi via comparaison vi wana ku paraître vi wana ku milakisa ba mona kenga na lataka bien ba mona kenga na simbi Kinshasa ba mona kenga na kangi kina église wana eza église ba plein église wana ke nzamba zali nzamba salaka azali nzamba tiktak nzamba kitalatala ebele ba okosela nzambe makambo bazana nzambe te me baba sali ya satana oyo bakoti bikota kota bisimba simba et tozomona ozo salema kati na ville. Je crois que na baleki bandeko mususu pe o lelo nzaba bina lotomo to bengi bango na école la patience to bengi bango na école ya iko kelo kendo na bandimi pe mutu nyo c'est pas parce que mutalo bela Yesu kaza effectivement azali réellement mosali na Nzambe. C'est pas tout le monde qui parle de Jésus qui est réellement serviteur de Dieu, qui est réellement un prophète de Dieu. Tozomona et belé part de Jésus mais ezali Yesu ba pokoni mafuta bazali ba nganga bazali ba mandona boye ba bango na misala na bango. OK, papa Max na mono to beta c'était toujours ya ba pasteur ba jeune pasteur OK ba memi ki sina kata église ozo confirmant liboso caméra te église ya Nzambe manger côté na kata. Ngandi manzamba salaka. Zamba salaka. Et biso moto zali ba témoin vivant ya le boko na nguya na Nzambe. Biso to ba na misala na lemba terminer so tekela ba café bati o skola ba sani o kende classe na université wana na sina lo bon émission na yo ozana la gomme mona mwasa ye apesa to tout bisou ya apesa mbota liboko o kende classe donner bité na lo banini. Mais to lobité to komi mais to zana kondima ke to tamboli na nkolo to zana kondima te o nzamba sali ezali belé o etikali pe akosala eza susu ya belé. Problème est que lelo to sengit ko yoka sonité que lelo banganga ba koti na église ba marabout ba koti na église ba mandona ba koti na église. Pourquoi bato bazali pressé bato belé ba kosela Yesu makambo bato belé ba koseli Nzambe makambo nzoka baza ba sali ya satana bazali ba envoyer à diable bokomona tito poussa na ba 2020 ba 2021 2022 toko vivre ba scandale katina mboka o ba scandale bo eroyeba na papa c'est qu'un homme aura semé il le moissonnera. Il y a des jeunes aujourd'hui qui sont dans l'œuvre de Dieu, des jeunes aujourd'hui qui sont dans la moisson mais qui n'ont jamais été appelés basé ba serviteur à ça. Ils appellent na ba kulutu mususu. Ils ont bien commencé avec le Seigneur mais bango pe lelo ba bungi nzela et ba memi pe ba jeune belé o mentor nanga o coach nanga o boye boye. Alors bango pe na posa wana akoma lokola moto X robina sepelaka professeur Mpinda à l'époque on était étudiant dans l'Institut pédagogique national. Il nous disait chacun de nous il disait chaque individu est individuellement individuel. Chaque individu est individuellement individuel. Mais surtout que dans la Bible dit que je connais le projet que j'ai formé sur toi. Tu vois, le projet que Dieu a pour ma vie. Et ça, des mois au hasard, on peut Yota. Et ça, des mois on peut prendre Jonathan, ni pour Aristote. Dieu a un plan pour ma vie, pour ma vie. Et ça, des mois de quoi Zolandangata. Au moment où je passe, il y a toujours une spécificité, une particularité. Sauter il passe à X, il passe à Y. C'est pour dire que le reposant que non, la précipitation, vu on a là, vu on a que non. Ngala journaliste à danger, ngala zaboye, yango memi batu ba impressionner Nzambe. Batoualing va impressionner. N'habitez pourquoi les gens sont pressés dans la vie. Pour nous, ce que bellité. Et bellité au lien au bon rebelle à diarrhée. Et l'on n'y se bellité dans la précipitation puisque nous allons les allier et rememons na liwa. Et les lombo que ça beba. Non pas quand Alvin. Lorsque l'église a réveillé bandaki. Toi quand na mbunda na yeswazali awa papa. To mona loboko ranzame nanzana mbunda wana kaka bona ngongi. To mona batu bakaba bomo ina bango pa nkolo. Mais depuis un certain temps que basala na comme na contact na bato libanda ko kende ko zonga et belé ba koti na cadre na initiation et belé ba koti na bikota kota ba koti na bisimba simba et lo yango zomona que non to sambela mingi mais tozo mona loboko na nguya pendate ce que le yemo mo sala nzambe
Abunginzela, azakad no occultisme, azakad na misala molili. Vous imaginez dégâts, vous imaginez conséquences oyozala. Vous imaginez conséquences wana. C'est vrai, et c'est un absolument en respect, bah oui, au moment qu'il y a prophète Seda. Voilà, Papa Max Obana Koloba, l'homme de Dieu. Nandolo ba que tozo na TVT pour na ko sambisa, ko reverser comme disent les Kinois, Moussa les Osalema. Nous tozo na kondima ke Moussa le Samebe na katamboka Congo, ils ont basali ya bien baza, ba yembi ya bien basé belé. Na toli tolo ba pekeno, ils ont ba intrus, ils ont ba infiltré. O ba koti pe kat na musala oyo kolongola bato posa ko sambela yango lelo avotia liko église mais sengo zala sengo sala keba kondima tele mutu nyonsa tiolo boko non kondima tele lo mutu nyonsa tiolo boko la fois passée je dis ça ici dans une église ba oteka bougie rouge na $50 est-ce qu'elle vient ata yomo na bougie à rouge, baote qu'en église, $50. Ce pasteur est connu, il est permanent à la télé, je le vois de temps en temps. Est-ce que vous avez maï, baote qu'en maï en église, tout le monde maïo, avec la moulangi, ah bah somba na 1000 francs, ah na 500 francs congolais, mais maï en église, vous avez kama. Ba bougie rouge on a $50. Pasteur a na maï à Jourdain, a na ma belle auti na ngokuna, ezote comme en église au nom ba délivrance. Tu comprends? Ba kitamba les autres. Obi manunga na tout na pe bandimi ngo. Mais soza bandimi loko la biso bona c'est que pasteur a bonga au kang église. Au kang église pourquoi? Puisque tous un esprit est béréen, les béréens vérifient les écritures, les béréens interroger les écritures, mais l'élo batwaza ba fanatique ba pasteur pour son pasteur ayiko bundana yo fingano yesu to mona lobano tout ce que tu peux dire pour ce grand nom là mais ce que lobeli pasteur na ye batwaza prêt à kobunda. C'est comme ça que parfois tu reçois des gens en émission. Il n'est pas venu parler de Jésus, mais il est venu défendre, n'est-ce pas, la doctrine de son pasteur. Il vient défendre la prédication de pasteur. Moi, je ne le ferai jamais. Je viendrai parler de Jésus parce que pasteur Azamut a eu peur au Salambeba, a eu peur qu'on s'écarte dans la scène doctrine. Mais je ne viendrai jamais pour défendre mon Toranzambe Moko. Ça, je ne le ferai pas. Mais Papa Max, Tomoni, réaction lorsque Tomoni. Naliwa il y a prophètement à vous kufana kinara occupé que avec succès na ba TV na ba radio Papa Max mais jour yo enterrement na matanga na ba secret ba ma vérité musu se bimi que prophète asimaki kisi abana ko se nzambe te nyonso tu obana ko monwana ezalaki kisi na il paraîtrait que moi ce n'est pas au courant na yango yo mondeni Papa Max. Ndé la la fois passée Bible lobito lela na ba obazali ko lela et toza ba paya non nazo kende toza ba paya na sena moyi oyo na bika njo nzambe pa osepela na tika mokili oyo mais na kanisi que liwa ya bande ko na biso esengeza ba interpellation pour na biso esengeza l'interpellation pour na biso obi biso tozi tango mingi akova na basango pour na bikenga na ki séminariste na passé temps ebele kozana ba vie nanga penza ke non ezaka vie na basango to ko limo makambo ebele penza ko mona ke non mutakoma ka mesela beta la muke mutakoma ka prêtre ta la muke. C'est un processus ezali parcours mulai mais pas na biso lelo ko mona mutu parcours yebanite kaka lala kala muki lobby prophète des nations, prophète international, bishop Kingandi. C'est ça le système ya kinoserie mantozo mona ki voilà pourquoi lelo ba dégâts ezali belé ba déviation ezali belé et batwazo kanisa ke batonu e belo baleka na TV bangondi baza ba pasteur ya solo bangondi bazali ba koleka na TV lelo ngolo baté que non ko yeba lilo bananzambe pour n'importe quand le kané pe na TV. N'importe qui peut passer à la télé, mais qu'on les canaux à la télévision, ils ont certifié, ils ont qualifié que non, il est vraiment Azali Moussa dans Zamba solo. Au lobby na prophète Seda, Azali de Konabiso, Oyo Atiki Biso, to présenter les sous condoléances na famille na ye, na libota na ye, Mobimba, Zamba Pesa Kimia, mais na kanisi que liwa. Il y a prophète Seda de Korangalville et c'est ngété à ba jeune belé. Lui y a prophète Seda et c'est ngé à l'interpellation. Lui y a prophète Seda et c'est ngé et sunga. Et belé na ba jeune au besoin dans les ministères ba sala keba. On se moque pas de Dieu.
Il y a des choses que nous disions dans l'émission Oyo. Batwa kanela biso. Nga combien de batu balinga ba beta nga. Nazala victime ko beta et ce pe nzambe te menga na kufa kala. Quand ozo makamla ba TV, toujours talisa ke no boyete. Ba simbela nzambe kisite. Ba nzambe on ko faciliter nzambe te. Ba sunga kan nzambe te. Tondo ba TV awati. Mais qu'est-ce que les gens n'ont pas dit? Dans la canisse qu'il y a prophète Seda et sengete ya ba jeune bazala batuye école ngana bengaka école ya iko kelokendo bande ko bakende malembe nyonso ngenga keza wulote bandimi na Kinshasa bandimi ya poto et nza prophète nzamba lobini ne ponanga prophète yebisanga nanoko nzamba lobini ne ko et pour prophétie par excellence la Bible n'est un miroir na biso. Lelo yongozo mona keno bisala sale koti trop et lelo batu bake ba zuzu ba numéro na bango ayiwa na TV bandi koloba zamazo talisa ngai zamazo lobela ngai na moni bango na mona ka na moni to mona ki lelo mutu na nzambe azobeta banzoplo na kati ya mabulu ko bimisa bakingai qu'est-ce qu'on a pas nini toloba kite na est-ce que mosali na nzambe asaleli nzambe bien nzamba ebi koma ko bengai Mosena nzamba saleli nzambe bien nzambe na kibu nzambe na ye ako permettre te mutu na ye akufa liwa ya soni mutu na akufa tamba zomema nzoto na ye bato baza ko wolola bato baza ko seka nzamba ko permettre te mutu na nzamba sali nzambe na boye longo bani na matanga na ye bato azoboya ko ya bato azoboya ko loba bato azoka soni bato bazali réservé. Moi je crois que c'est une grande interpellation toza contre mutute mais tozo lobake bandimi ya poto pe ya Kinshasa bosala keba mais botanga ka Bible tout dans la Bible, vérifiez les écritures, sondez les écritures, sinon bandokata bino ba délivrance ba poala se mapeka pe ase ani ba katibino ba délivrance ba kovo ba ko escroquer bino ba mituka ba ko ya même ko kundela bino bi ça malona ba Kinshasa baye na butu ba s'arranger na ba sentinelle ba kengandi ba kunde bino nzombo na lopangu ba kunde bino nyoka moko boye ba kundi ntaba moko boye puis baye voilà nzamba zola kisangai boye otala ta eloko blokaka yo bako kundela yo ekeko bako kundela yo nzombo bako kundela yo ngulu bako kundela yo bo tout ça pona nini pona kaka keno ba china yo ba bendo mbongo avant la bonde la pona yo faut pèser le comme au salo passer et le comme au soit yo pour la bonde la pona yo et vraiment boy longo la chanette wana longo la ah papa nzamba ngwa ndenge nini frère nzamba ngani na ulinga mwasi abatu boy à une église il faut pas couler ma faute na c'est nzamba ngwa ne mwasi za mwasi na hote azali mwasi abatu ou pas couler ma faute na sexe au mona ki nzoto na papa et nzamba ngwa modèle toloba na modèle nini to ganga toloba nini biso tozo biloba lobate yonanga nous sommes dans l'évangélisation par les médias et ça mamto yokaka mamto monaka les gens nous appellent toloba biloba ya évangile selon Marx évangile selon Alvin, des choses au yoka, des choses au mona, tout kabona bino bopona kaka bozo moi mayele bosa la pekeba. Papa Max Mbenga toujours na cadre émission na biso question ko telinga ki manga na utaki pe koyoka di solo moko bande mo ba benga kinga bana na biso depuis Lubumbashi papa mingi bana ke émission la fois passée et dans moko ya frère moko choriste chanteur na église a benga na mwasi na ye mama soki diagonesse ko expliquer na di solo o esalami na église na bango moko esalami na Lubumbashi papa bakei bakangi papa pasteur na bango aza un homme marié ndeka que Bible lo baraken de peka ke bando balobake tout se paye ici bas papa donc ba artunion tout to kometa a on a ça mokili il y a un prix à payer papa ba keyi ko kanga prophète a kufina hôtel likolo soki ya jeune fille moko boy mais azalaka un homme marié bakangi papa prophète na hôtel sanwango epanzani voire même na ba église o ke bazakuna bango e kamusi bango fort
il paraît que jeune fille lorsque bakangi na la police alors que était en pasteur à côté qui na chambre à banai comme il a soki ba kisi moko boy papa da soki au-delà ba 50 ans déjà soki 58 ans soki ba âge ni ba kisi moko boy na yebite soki pe ke ba ya makas masolo beta mais papa pasteur bakangi na hôtel na jeune fille kanguna akufeli likolo ya nzoto papa réaction na ko la ni tant que tozo mona makamabo na kata église en kolo ba ibilili ya boy papa okoro lo banini. Merci. Avant de répondre à la question, Ezali Mawa, Ezali Passi, c'est ce que nous sommes entrés à Koloba na kati émission Oyo. On met les deux ans na bimela mela, ezape be na kati mboka. On biso to to ko to ba na mike ya makambo to to mona kati mais le mona bimela mela ko ba kisi lo la boma mama. Tout le monde a réseau tambola na nini na Kinshasa. Boma mama bakisi. Papa m'a saisi aider papa. Nazo kende non mais ngana kanisi ke Nzambe wana ça c'est mon point de vue nazali médecin tema. Nzambe à moins qu'ils allaient recommander par les médecins. Médecin dans le bien tali à consulter le bien. Moi là bakisa beaucoup pour nous. Na beaucoup comme un peu minga ezali pe. Lorsque médecin consulta bino par rapport à âge na par rapport à santé na yo ngai munganga na yo na moi melelo ko songolo pakala. Pour médecin so lobi Albi voilà mais là boye c'est un médecin à Rosalango selon les normes mais surtout moi na Kinshasa il y a même beaucoup de jeunes à mela bibaka baka même bana basi ozomona mona mo science akanisi que non pas ça ba lula ye pas que nanza na libala et senge simana ye et vimba simana ye za la munene d'ailleurs terme za le na Kinshasa ba benga cimenterie béton tu vois les gens pensent que non ce mona moi ça vimbi na ciment ezali qualité ezali bénédiction yango ndobe mona mo sinyo sonzamba sala na sena moyi esenge simana evimba et puis soukite comme na bana mibali lelo pe soko lingi eloko no ezala munene ezala bomba se vimba il y a des produits qui se vendent souka ba biloko eza ba conséquences ebele ya bana basi ba koma vandi bo mai ezotanga ye akoma océan akoma océan penza bo mai donc avandi bo kiteza ko pola pourquoi bimela bibaka nzoto sebe asa yebaki ne mibali bon akuta mobali mususa belinga bala ye akepa mama ba selemba ba mama ba bumbu voilà zo ki c'était le sala bonzoto noko ya mike nous apprenons des histoires et lelo papa Max tozo mo ba musicien bazo sa promotion na ezo yema na ba musique na papa so tanga ekuti ba cri wana papa Max obi nga soki na zalaki voilà soki na zalaki ministre ya culture et ba te belé ba okangama ba musicien belé ba okangama musicien penza va na prison centrale à Makala avandi penza kuna mwana tiraki moke simekoli kidi ba imbela bana na bango bazape na basi bazaba bembela ba sumo na tunyo je crois tout ça ça émission moko ba cimenterie tout ça mais bilo ko nozo mona ke ememi le lobuzoba nous sommes des bantous tous na culture na biso peuple aza na culture na ye donc biso na ndenge to koli ba biloko wana ba simekoli ba cimenterie béton ba buzoba wana nyonso na culture na biso eza ni sikate yango somo ko pesa exemple ya pasteur wana Amélie bimela tout ça quoi yokaki tout ça aye ko se retrouver na chambre d'hôtel na ndeko moi si bimela na pas ememe na liwa vous comprenez donc yango sengeli ki eza ba comportement moko oyo ezali malamu te et na sepeli ne bato c'est sac bautu ko zo décision même ko pekisa ba mama wana oya buzoba oyo batondi na télévision ko teka ba kisi zo vimbisa nzoto abasi ba ekomi lokola bazo yemba bazo lakisa ba nini wana bwe ezo sala soni mona mwasi nyonso abenga mate po sima na evimba kozana sima soki ezalaki kali yaki bomengo soki yaki nini me bana basi nyonso bavimba na sima babala ezana bana basi bavimba pe na sima na babali pete ce que ça dit manière naturelle normale gloire à Dieu mais biloko ko vimbisa ngana ebinde ko mobali moko amela bimela wana ponzoto na mobali za bompikili kaza pena mobali na nguya ameli yango mais après moment nzoto ekitarate nzoto etikaka lokwa likoni libende kaka nguya attend filet chemise nzoto ezaka debout congolais oyeba mbesa oyebika kufai donc mais tu vois nzoto etikale debout congolais azotambola ka bompiki ki babokundo banzoto ezaka suka ayiko kufa vous comprenez c'est pour dire que bimela bisimba bipakola puisque amoninga kuna salaki et salaki bon moni kuto ngana kasi que
yeba pe alveta tozo poussa ba je poussa na to yeba na mikelo le to ko mande fa pembe to zala ki ndenge longa ato pa ko mafuta nini ato lati tai ndenge nini sunzoto komi ko kende nzoto komi ko kende Max a lobby étudiant IPEN il y a 1989 quand j'étais encore en G1 na ba IPEN na le ba 2019 ba yeba kinga on mette na komi ko kende ki bon pak nzoto komi ko poussa na bazo dignité que bakola papa surtout côté kuna papa yango batata na yango batata wana bimela mela wana na mbongo bazozwa ya kuyiba ya Congo bazoyiba biso ba mbongo oyo baza ba fie ba 18 ans ba fie ba 19 ans bana baza na bompiki liki ya nzo bana nano ba ko découvrir sexe alors ce que papa na ya 60 azana ye mais mwana na mais akobe azana na makasi na nzoto na makasi zana na nzoto na yo papa 60 65 ans ozomona akosala ni mais mwana na ko dominer ezalo kwa match non ezalo kwa la koto 11 joueurs koto ka 2 joueurs 11 joueurs betana 2 joueurs donc moi nazano na azano na kibolenge na ezo yo papa 60 à 65 ans oso beti ba compétition oso lembiti yango zo ba okota ba ozo ba kiswa na ya makasi pour akoma na même diapason que moi na moi si oh jeune fille peut-être la nature yo papa ce souka il y a des conséquences lelo parce que papa Max comme neni surtout qui se comme on sait que boma maman mais yango ko boma pasteur na maman na hôtel di kangu na hôtel boma maman mais que abomi maman et que boma yemo ba comme on a nyonso papa o comme on a yango moni à un certain moment na so que des missions église na biso lelo. Mais l'homme est tripartite. Il y a les corps, il y a l'esprit, il y a l'âme. Et c'est que l'on a niveau église, tout y est bakopé, ça a chaque composante. Il y a des enseignements appropriés. C'est-à-dire que parler de la sexualité, ils ont les sous-moutés. La Bible dit Adam connaît Ève, sa femme, et Ève devait enceinte. Tu vois, déjà on parle de la sexualité. Donc on encourage l'église que tout le monde a rappelé mingi la sexualité. Hein? C'est d'ailleurs c'est le cadre idéal où nous devons parler de la sexualité. Le lobana minga, moi j'ai bana bazoyo kura na balabala. Bana bazoyo kura na balabala. Voilà pourquoi le ba dégâts ezali. Ba parents mingi le bazoyo sexualité lokola si je moko tabou. Il ne peut pas en parler là-bas na bangwa mibali nangaza moi nangaza 18 ans mon fils a 18 ans à côté université. Naibika comme na 18 ans, je cause avec lui, naib sakaye, on met à joko que l'université. So sali botala, lelo sidé zali, lelo mikoleze bola. Voilà comment tu dois. Na yebi sakaye sans tabou. Na yebi sakaye. Donc c'est difficile à zoba na balaba. Ponga mon papa, nazo fungole la ye na yebi sakaye, tala boye a eza a b eza b. Donc moi na déjà partant da quoi ça éveillé. De ce qui est dans l'église Pelelo, qui est beaucoup de séminaires où on parle de la sexualité, le choix du mariage, tout est à bas jeune bilo quoi. Et puis il y a des conférences débat, qui ne viennent pas seulement pour recevoir, qui s'expriment, qu'ils aient le temps de poser des questions à l'enseignant. Au moins le bien basé équilibré. Lorsque c'est le pasteur qui parle par exemple du mariage, non, le pasteur nous a dit ceci. On est dans une école primaire. Même si maître a gaffé, le maître avait dit ceci. Et maîtresse avait dit kabana, maîtresse a loba qui boit. Église, dans un moment de vacances, regardez la plupart des thématiques qui sont décortiquées dans nos églises. Dans un moment de vacances, au moins, venez recevoir la destruction des hôtels, 150e chapitre, on n'en parle pas. C'est plus la délivrance, il y a un monde tondi Kinshasa Mobimba, évangile à Kobangisa, évangile à frustration, il y a un monde Kinshasa Mobimba. Mais tout l'accès, par exemple, l'éducation chrétienne, le respect des aînés. Pourquoi étudier des thèmes comme ça? Au monde que Erosala et Zélo, comme moi, j'aimais apôtre Moralandaraope, apôtre Peter en Australie, Alandabe Misuno Ming. Naïne lobby d'ailleurs encouragé, t'a félicité à organiser conférence mon lobby sur la corruption. Tu vois, un pasteur m'a organisé conférence, il voudrait parler de la corruption. On a dit mais apôtre. Olongo Australie, il faut que tu bien nayo. Oui, na Kinshasa seulement pour nous parler de la corruption. La Bible message j'ai aimé, tu vois. Donc évangile et sengele zala lelo ndenge terme oyo nani pasteur Godempoy habaka évangile sengele zala holistique. Et sengele zala intégral, les sengele zala global puisque mutu a trois
prend composante. Ce qui composante, mon réseau liaté. Il y a même un déséquilibre dans la vie à monte. Donc j'encourage les hommes de Dieu dans l'église de Bango. Balo belaka ma classe, balo belaka sur le travail, balo belaka batemi nyonso to na pona ko sunga, même les lots musicaux, et senge balo belango, même les lots de la politique, balo belango. Au moins na ke ko sunga biso to koma complet, to zala équilibré. Ok, merci beaucoup Papa Max Mbenga. Yo Nandenge ke bandero bazola na biso total informe papa a publié que les conseils supérieurs de l'audiovisuel et de la communication interdit toute diffusion sur tous les médias opérant en République démocratique du Congo des émissions et de la publicité des maisons de soins et des produits de la médecine tradie moderne. Parce qu'on a retard. Oui, tu as dit au moins les lots service sur le retour de l'Omingia, la bango, la commission de sang. Bazamo kan arrêter na kidiba. Nzemba buzo bese yoki, puis ba ko suspendre. Mais c'est tikali na mitu ya batu. Yo longola kino le kama cimenterie béton. Au long la quinoa, aussi bazara toujours n'arrête. Oh, avant bilo quoi ne bimanamu, bango sengeli, bango de sengi batala yango, batala. Le lata bobi et les questions na TVT. Mais adresse ya batouana, et c'est yebani, bakendara na bango, boye. Nabi mona moi c'est mon le la pola. Donc moi c'est le pour mela na le la comme soit vandi boye muso mo a revendre sous boyete ye vi na mo meteka alalaka a revendre na ngeni simana yelinga ki sime ko mebele anga ki sime vimba ye ba pese ba kizo lelo awa sime pola ye a ko vendre sous souté. Je dis que solo na batouana ce que ba dégâts ezali ebele bande kwa censure bande kwa c'est ça et sengeli ba lamu comment c'est la raté que non déjà ba conséquences salemi. Bah dégâts salami na sima boro zo décision et exercice na litomba te. Les décisions basées en baron balobi que non les tradis praticiens et autres violent l'ordonnance numéro 70 bar. Bah ça va maman yeba kangote. Ils sont déjà en retard. Déjà, par conséquent, dégâts salem, ils sont déjà en retard. Donc, je crois que décision, comme disent les Anglais, c'est useless, c'est inutile. Et c'est le roté pour longo langote. Tant que ma cimenterie bête, bah ma yorate. Mais les obétés en boîte, bar, tout, babuzo, banat, zobé, bazo yo kayango. Ce qu'on bazo le banini papa, il va nous toujours au sein de l'émission, bah crée zobima toujours, bah chanan boye, bah musique, musuba wuti pe et wuti ko bimawa, oh oko chana soki o matela. Bilo mo ya bon ko ye mango na miso ba parents papa nyonso wana bango bazo yoka papa décision vous montrez que ce sont les musiciens qui bazo encourager bandero na biso ya miba pe basi ba vimisa toujours aussi mana ba pe bako ba toujours na ekobo papa on a so que ba kondina biso ba mita mabe ba kondina biso mingi balinga biso te yango ngani na zana profiter pe na ba gola na biso na TV so vi na yo olati sa on a FCC olati sa on a cash olati sa on a lamuko okufa na yo sur vie nos ozela que nengo ozela FCC ozela cash ozela lamuka osuto comme na 80 ans vie na hôtel Nzambe pendant que hôtel Nzambe tala ce que tu peux faire au regard ba capacité na yo nzamba otio loboko pia sa nini amema musika et on a tel na ba konzi ote papa ba kenda ba poto ba kenda ailleurs ba mona ba mnego sa na mboka ba paya mais pas na biso le par exemple c'est pas prochain tout ça l'émission sur makelele bazo décision ba barre ici la raso qui na ba 23 est-ce que ça continue toi na matongi atambolo yoka makelele za na ba bar na biso awa oyoka yango me na biba bana na ba otanga ndenge nini ba so kata na braza okuta mamani zata de le ba bandale ba kalamu ba kabana bana ebite bana otanga ba classita bana ba otanga na ba classité c'est pour dire que ezali passe mais nous espérons que nzamba osunga bango d'ici là gouvernement Robima tozo ba kondia solo penza o ba yete pona ba parti politique mais o ba na souci à Congo na souci à bolamu ya population nous espérons que nzamba osala biso grâce parce que papa Max Mbenga na di solo esami na église na Lubumbashi église wana papa netike pasteur akufina makamabo papa mais bible pezolo ba ke Paul azolo ba yemo que nous branchons tantôt d'une manière tantôt d'une autre et cause la tête que piège mon satan a tela qui papa pasteur on a se retrouver dans il y a église en ekozandeni et panzaneti kana mabo mama pasteur to bande kumsu ba pasteur ba jare ba kumbuka me église papa
Bon, on a répondre à la question que Ezali Mawa, Ezali Passi, attend qui ce qui s'est passé. Il y a Moutranzambe wana oyo atiki biso na ba condition oyo tikurubana et Ezali Mawa, Ezali Passi. Mais nazomona que avenir ya église wana eza hypothétique. Na undi mate que Rosali Susu. Ezali ko la église ya prophète autokufa wana. Pendant que nandimi soute que Rosala, moi nzamba solo pendant tia sur l'église wana. C'est comme ça que nous disions, avant les lois hôtel l'icône église, il faut ça, nzamba sungayo, nzamba révélo yo, tout le monde a monde de fanatisme. C'est pas parce que pasteur Azolo ba bien, ala talati kitoko, et bo PC ba kombo nyonso ka ozala, azaka mosala nzambe. Donc lelo actuellement, et c'est que tout ça la attention pour banganga ba côté na l'église, ba businessmen ba côté na l'église. Bata modèle nyonso ba côté l'église et d'ailleurs on a ko balikanisie qui mais que bi que le lopé tozana quand on a posa kozwa il y a certains, je dis bien certains, quand on a posa kozwa il y a certains où ba mi comme si peut ba péder le loka rapona azombongo donc on l'appelle pasteur. Tu vois, et ça n'a pas topé bongo à cause kaya rozawana, à cause à rozalazala. Andimi na zamona mobali, azali pasteur, on l'appelle pasteur. Mais bimarane pena na moninga na mobali, c'est connu. C'est connu na Kinshasa, ils ont des églises, bandemi pe bakendaka, bazo beti la bango pe maboko, bazo kumisa bango. Donc mamu ça malelo na ba tonga na biso metoro ba ke betonga a bien ezali. Il faut toujours betonga bien zali. Basali a bien baza. Ope no ba fléchir na bangote. Andimi na ye akemba na ye azan école nzambe, azon di ma brisement, azon di humiliation mais azan na les regards fixés vers l'éternel. Nzamba benge dans le ministère. Bazan bango pe be. Amso le kané pe na TVT. Am so zan église na ye na Bumbu, azan église na Mikonga, azan église na sur na côté Livulu à Sekuna, bazan na bango pe belé. Ou bah aux écoles en Zambie, tout le monde a pu comment Zambie, à tombol peut belé na Kinshasa, à tombol peut belé na Mikili à Poto Azali. Mais tout le monde qui est le cas en Zambie, qui est le n'attend au commis oyo. Avant tia l'icône église, c'est un kola kambayo, ça moli mo santo sungayo, a fungola mi se pour mona. Sinon on peut sa mutu na yo, na mutu na Zambie, za mutu na Zambie, te maza pasteur PD. Bazana Kinshasa, azane PD. Et peut ça peut si bango lelo ba bozu et peut si bango lelo bomengo peut si bango lelo makambo belé peut si bango alors ce que nous ensemble dans l'église ya bongo ozo le satan na ya pamba yango sengeli ke na tante komi penza na zai ko encourager basa na nzamba zone évangile pur zone évangile ya solo mais malheureusement bakino pe balingi bato bongo te bakino balingi venir recevoir te quitter bakino balingi bilo kino lingi bilo ko ya bongo mais bakino solo pe baza molimo nzambe o bazali o baza na discernement bazali o baza na esprit critique pe bazali o nzamba o fungola miso pona komona pe bazali mais ce qui est vrai zali que n'attend de la fin oyo infiltrer belé ba côté l'église intrus belé ba côté l'église des gens qui n'ont pas été appelés ba côté l'église et belé ba ça makele mais en colo yemo azotali se bango pe lelo polé to comme na bango comment baza ko sila et surtout beaucoup de gens to senga bango ki ba ke non nzamba tombola kana ye la fois passée na so nga za journaliste akala la journée sakala après combien d'années to bani bateva to seka biso ba to finga biso to ba classe to bité to komi mais nandi ma ke nzambe pe alongole biso mo esika moko akomisi biso ata place mais non ndi ma ra poussa biso lisusu après combien de temps mais nous croyons que dans nos silité c'est pour dire que batou bazan école ya iko kelo kendo ndenge biso wa mongo tolobaka malembe o alingi na mona wa chauffeur mso na vola muta presso mo chauffeur benasa nini le kana yo o aza pressé le kisaye mais ba osukara wana ba osukara nous parlons tolobele ba prophète Seda tolobat toi contre elle lui biso tout kufa mais lui wana ça doit nous enseigner quand nous tondo bela mamboya muto bakanga na braza kombo ekimingana muto prophète bakanga na braza kombe kimi mugisha toloba mama mugisha te tolobate diyo bisanga na ata na bité nzamba ngwande na bimisombongo na bapoche ata buzo nzamba ngoni mon frère nzamba linga musala que ceux qui ne travaillent pas qui ne mangent pas non plus tu mangeras les sueur de ton front yo c'est noir et l'oroté pasteur ngana na besoin garantia basengi $2500 $2500 OK na bonne la pona yo papa OK ça ma bonne na poche 1000 et $2500 ya ça wana on dit mangote
Il est vrai qu'on ne peut pas limiter Dieu. Il est vrai. Mais quand ça devient tout un système, ça devient tout un principe. Et ça, je suis unité dans téléphone. Dans téléphone, mais Vodacom kufa, Tigwe kufa, RTL kufa, il y a comme un euro crédit dans téléphone. Tigwe kufa nango, Frissel kufa nango, tous les raïs na tongo boy prophète. Bon, on a besoin de 1000 unités à Frissel, mais il est là, il passe à la télé. C'est aussi de notre responsabilité. Nous sommes convaincus que quel que soit son argent, nous avons une émission. Nous avons contribué à ministère. Quand je ne suis pas convaincu, quel que soit son argent, nous avons une émission. Mais si nous avons une émission, nous avons une émission sans tabou. Dans cette émission, bien sûr, nous respectons l'invité, mais dans cette émission, sans tabou. Sans tabou. Donc, il y a des choses aux autos, pour tout finga bateau, critiquer bateau. Ce n'est pas notre éducation. Mais tout voit dans la Bible dit, lorsque la sentinelle voit les dangers, sentinelle à Sali, elles sont la trompette. Ce que nous faisons, nous sommes en train de sonner la trompette pour que les gens fassent beaucoup d'attention. Et bateau, on a poison de l'eau. Il y a une église au poison, les deux allées. Est-ce qu'il y a un poison? Poison. Tu as poison dans le milieu politique. Mais le loup poison est en église. Je connais une sœur à Yemelanzambo, Yebiepé. Mais on tient là poison. Sœur, notre sœur en Yemelanzambo, Yemelanzambo. Namoni pe loko ya oyengenga katine na mokina monité. Mais sœur autobika ni loi. Je te dis la fois passée une maman. En église, mobile dans l'église, monene na mboko. Un homme de dit crédible, sérieux. Il y a communauté X. Moi, si on a maman pasteur, a eu poison de cadeau et lamba. Ben, vous pouvez cadeau et lamba. Lélo, cette femme, maman pasteur, est méconnaissable. Vous comprenez? Je dis des choses qui sont vraies. Maman pasteur, la maman pasteur est méconnaissable. A eu poison, a eu la politique, a eu la musique. Il est président. Il a sabat. Qui est un cadeau. Cadeau, nous sommes reçus. Enveloppe, nous sommes reçus. Quand je parle de ces choses, nous rappelons net bisobo. Surtout dans les Nzambe. Toi, tu kufa bakala, puis histoire ici là bakala, puis c'est même toloba na ba TV yo. Combien de jeunes pasteurs, de jeunes prophètes bakana la biso. Pendant ta colo, pendant Max on a combien ba SMS. Yango reçu dans un bon na Nzambe merci. Ngaba su no vivre penza boyaka Nzambe poto bateau mais kala histoire ici là yango to koma pe lelo na mo ba présidence keba ba cadeau nyo sonzo keba ni lamba nyo ba kotinde lo rozo keba dia ba changer kala poser ka nya biloko olia mais ba changer ba stratégie lelo quand même na mbote ba kotelo na portière ba peso chemise à kitoko costume à kitoko ketcha bien ba pesio tango tiaka na likolo boy. Donc, tout le monde est soutenu de Calvin. Dimanche, je suis dans l'église. Moi, dimanche, je suis dans l'église. Il m'arrive. Un mois, je suis dans la Bible. Pour moi, je suis catholique 100%. Moi, j'étais séminariste. Je suis parfois le loto ya tam subin bo bondele pona biso mais oyo suso bimbo birondo ba go biso tozane to sambela bikeko tozane ignorance c'est ça que batando le bela quand j'étais là-bas tam super le loto ya pour parfois vous avez prié pour nous sommes venus mais tant azota là j'ai mal au cœur batora bine foboza be misam be fezala église ya Congo on azolo bake tout ça l'attention. Est-ce que vous avez sur le gapé? Ton nous lié mêler ensemble. Et disparaître, il n'y a plus de gapé sur notre église. À gapé, le pas fait sur l'ongoué. N'est-ce pas qu'il y a un fait? Le gars est aux ans à ville, car à toi, il y a un fait. Oh, c'est la fait toi anniversaire qui gagne, qui a un fait. C'est pas que nous sommes à un niveau mais nous sommes à la TV. Peut-être que nous sommes à la salle. Et on même bis attends yo pe alvin faut à la prudent. Il faut à la prudent des choses que nous disons à la télé. Et même la biso ba yo kasi ba faux prophète wana. Pasteur a comme PD. Pasteur a ke na rolonga blâmer pas moninga na ye. Ba beta ye comme disent les Kinois. Yo so linga mamba boy. Baza pe na Kinshasa. Oyebi bango pe. Rasa linga yo.
donc tozo ba petio ba no yo ka susu te ba revese bi ça dit on ne faut pas autika yo un homme de Dieu comme PD pasteur homme PD puis tia PD apambola pe ba mariage. Vous comprenez? C'est ça l'église. Mais nous disons toujours qu'il y a de vrais serviteurs. Batoba se fatiguer, cause de découragement, c'est vrai bazar. N'a pas exemple, il y a pasteur Moko, prophète Gary, les ambassadeurs pour Christ, dans Mbinza Pigeon. En église, il y a 2000 membres. Dans l'église, il y a 3000 membres. Les capés na TV Mingita. Mais les sérieux dans le ministère, Zamba PC Kabama na Villa, Salaman Kionata. C'est la fabricate, si nous avons à ce pays, au forcé, appelle Moussouka à 30 secondes. Oui, Salvin, tu es où? Voilà, pas! Vie échangée. Merci beaucoup, Papa Max Menga. Tu comme na souka ya émission na biso. Maloba ya souka au komi wapina ONG Partage ton pain. Bon, Partage ton pain, Zalivia, c'est un ministère oyo. Ata biso to zala raté. Bana na biso, bandeko na biso, ba collaborateur na biso, ba continuer na ministère où il y a Partage ton pain. Même temps on va Partage ton pain, on va passer. Au moins na pasteur azana 10 jeep collaborateur na tambola na makolo, ils sont à Kinshasa. Bazana Kinshasa ah, quitte silibu mabondonyo so baté na jeep ba escorter yango ba bokilo na ba semer ba ke compter. Nebi pasteur mo mabonza bana na yemba ko bana ba yebi atanzambe te. Bana ba batanzambe te na ba bongwa mite ba compter ba mabonza ba zong ba tina ba poche. Et pourtant il y a des orphelins, il y a des veuves, de vieillards ou bazo kemba na kati ya mboko. Yango biso ministère nzama pesa so misaka na Partage ton pain ko kabola lipa ko sunga ba bazangi ko sunga ba orphelins ba veuves ba vieillards et nous l'avons commencé na moi moki onkola ndo pesa biso et nous bénissons l'Éternel lelo ba te belé va comprendre yango ba komi ko kota likambo oyo papa religion pure. La Bible est claire, consiste à quoi? Il y a quoi des veuves, des orphelins. Mais quelle est la place des orphelins, de veuves dans l'église nabiso? Le toit samedi, le dimanche. Quelle est leur place? Au monde écoute les assassins dans l'église. Quelle est leur place? Tout ce que nous faisons, c'est pour le pasteur. Et ça m'a bêté. La Bible dit que la personne à qui l'on enseigne fasse la part de ses biens celui qui l'enseigne. C'est biblique. Mais tout cas, ça peut être catégorie wana. Le lotambola na ville ya tamona okoki ma tamona na ville ba aveugle nyonso ba koti na balabala na boulevard ba aveugle tout ba okina mawana passe bi comment ça ministère affaires sociales bobo mangata ko subo ko kate bobo mayango ministère affaires sociales wana bazwaka ba don ebele eza ba makangu na bango ba bureau na bango ya ba mengo na bango. Mais ce qui ministère affaires sociales a mukile kufa na be kufa ezala raté. Ce ministère affaires sociales est koufa ezala na ngote bongo biso église et surtout on repenser na orphelin te ba veuve te ba vieillard te biso église que dit la Bible n'est-ce pas qu'ils mettaient leur bien ensemble bazo partager en tenant compte il y a besoin ya moko na moko besoin au moins dimanche au moins que tane to kenari ki yanga dimanche na traverse été na quelle traverse yanga pour la traverse c'est à moi passi. Aussi longtemps au monde orphelin ba veuve ba okema bongo monanga so juger nga pona costume en tout cas le longola na catégorie ba costume en compte doit ta costume ne passage go so nga lati bien gloire à Dieu mais nga longola na comme la ta costume ba cravate bo étant au monde makambo ebele changer na mi mona moko na ina restaurant mais la café mona mo kuti boy au senga vana ona vana barumbo ah okomi ya ndenge nini. Je suis allé il y a 2 jours dans Njili, comme visiteur orphelinat Morobo, Natalia, mon Dieu. Ils ont une école dans Kad. Hôtel Baba, hôtel Banabi, mon Dieu. Comment tu commander? Nous avons fait l'église Misu. Tout banako mona, tout banako salisa. Il y a toujours une opération tout ça là, rentrée scolaire. Sunga mwana muninga. Opération tout ça là. Sunga mwana muninga zonga classe. Lundi, le samedi, dimanche, lundi. Donc, nous retirons école moto mona qui est en Angile. Au moment où il y a une image, Alvino Lela. École on est à orphelin. École on est à bano ba sundo la bano ba boakama. Hôtel école obimaïk. Ba otanga ndengeni. Alors, tu as une décision lundi oyo. Donc, tu as bisomo, tu as peinture. L'école wana, toute la peinture ba mira et puis tout son bana tout que ba cahier ba sac en tout cas tu vas voir les images lundi. Ce peine de COCPLI
Tobi partage ton pain, c'est vrai que tous les instruments Nzamba saleli pour le ministère oyo, mais mutu nyonso biko koma nengo koma eza pour Nzambe. Kanisa bande kuana. Eloko mibale, to kabaka biloko ebebate. Biso ba mongo tobenga kango meduela, obi meduela ezali elamba oko oya luchu, oya solo, oya mbindo. Non, kabape costume ya bien. Kabape ketch ya bien. Kabape côté na magazo aussi montre bien pour kabi. Tout kabarate ke loko na oyo na mokile eloko ni ba sala l'autre ça moninga te. Na kabaka po na moni ba tricot ya comme ça lidofolo awa na non, tout kabarate biloko ya bien. Au côté na magasin boyo sombi. Quand Dieu voit cet acte là, Dieu bénit. Il y a mes collègues. La ligne aussi, c'est mission. Nous sommes ce que nous sommes par la grâce de Dieu. Pensons aux orphelins. Na babandone bana wana. Baba tundi trona. Ba tutu ba sabando kité. Ba tutu ba sabando kene ba oma viotala. Comment va vieillard le long na mboka na biso à cause de likambo état d'âme. Si muta comme na suka pembe a comme ndoko. On met ce ko non que malé masuka pembe. Tant comme na 80 ans au comme pendo état d'âme. Obe état d'âme na ye, obe état d'âme na ye. État likambo état d'âme e pandi pe l'église. Na 6 pour ba que no dimanche boye. To tia ka pe ba panier. Ya ba orphelin, ba veuve, ba vieux. To kanisa bango. Ba orphelin, ba veuve, ba vieux, ba za église na biso. Ba personne vivant avec handicap ba za église na biso. O ba za pe na ba grâce. To telemisa bango. To telemisa ba to sunga bango. Dieu nous bénira. Merci. Merci papa. Votre numéro de contact parce que numéro Moïse wana déjà il y a appel direct, appel normal, numéro à WhatsApp ezani papa Max. Merci de Colvin 00243 89 360 77 00243 89 360 77. On est uniquement pour avoir un message WhatsApp. Et le numéro normal c'est plus 243 plus 243 89 64 80 627 plus 243 89 64 80 627. Merci Nalvin pour ce que tu es pour nous. Merci Bandegotou Balandi. Bon moi tolobi totoké et moi toloba na passe nous connaissons beaucoup de réalités. Et moi tolobi on lobate mais tout bagara eza na opona ko kitisa église te eza na opona ko finga te eza na opona ko minimiser batute mais tout le bapo eza ka passe na motema. Je ne pouvais pas imaginer que pasteur moro baro kufa na poison, tu vois. Je connais un pasteur na Tchangu kaka première année à mandat na ye na likamu songolo première année à mandat na ye na likamu songolo pakala pasteur akufi na poison première année kaka bandi na likamu songolo paka première année akufi na poison parce que il s'agit à tout le bureau lobati au monde kaka ulobaka comment maman pasteur yo okopesa maman ngani elamba ya o tia poison maman lelo aza méconnaissable boza pe bien. Donc il y a des départements, il y a des médecins, il y a des gens bah spécialistes au bomara batna poison. Un jour viendra. Basi na bango batikali, bana na bango batikali. Vous on vous donne de l'argent. Bon poison na rabato. Un jour viendra. Merci. Merci beaucoup papa Max d'être venu. Bonzambe na bonzambe lola ezo futasima na to ero bakenzama boto koye wapi na mazazo saeb. Merci na notre commandeur Azaïti ma caméra. On se retrouve à la prochaine bye. Le temps passe et ne s'arrête jamais. Alors réveille-toi mon ami. Et tout ce qui nous quitte chaque jour, laisse que cela nous serve de leçon. Car à chacun son jour, à chacun son tour. Peut-être demain sera ton tour. Alors réveille-toi et prépare ton âme. Car un jour. Oh, 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 hey. Oh, 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 oh. Hey. Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Comment faire pour l'arrêter, car il nous amène vers le jour de départ. Yeah. Tous ces efforts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié, ni nous laisse le temps de faire nos bagages, que de tout mener.
Le temps passe, le jour s'envole, s'en va si vite sans laisser de traces. Laisser de traces, comment faire pour l'arrêter? Car il nous amène vers le jour de repas. Tous ces forts avant nous n'ont pu l'arrêter. Il s'en va sans arrêt, sans pitié. Ni nous laisse le temps de faire nos bagages et de tout amener. Il s'en va seul sans nous. Faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme. À quoi bon tout gagner, mais sera que vanité. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. À quoi bon tout gagner, perdre son âme si l'on est censé de tout laisser. Moninga, verser le sang de l'autre, si demain sera le tour, tu seras seul comme dans un miroir. Où tu rendras compte devant le Seigneur toute ta vie sur terre. Après avoir tout gagné, l'on s'en va seul sans rien amener. Moninga, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Vanité, faut me perdre tout plutôt que de perdre son âme. Perdre son âme, perdre son âme. À quoi bon tout gagner, demain sera que vanité. Moninga, 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 tala tangwe koleka. Moninga, Moninga, tala bato bako kende. Okosala lolendo na mokili okanisi mokili yango yayo. Etala bato bakoleka. Tango ekomema ngai, tango ekomema, tango ekotika moto te. Bakulutu bayakala basi bakende. Moninga, tala tango ekomema. Abi Charles Mombaya si akenda kala. Otango otango eza komema. Ya Mari si akena ye misa mungolo tala tango ebebi ye. Papa de baba si akenda kala. Tango tango eza koleka. Ale moloto si akenda kala. Otango otango eza koleka. Ata mobutu sesese kokukungwendo wazabanga asi akenda kala. Tango eza koleka. Mzee Laurent Désiré Kabila akenda kala. Tango eza koleka. Tango ekotika moto te. Tango ebangaka mokolo te. Liwa bangaka mokolo te. Abangaka peleki te. Abangaka moto mbongo te. Yokaka pe mobola mawa te. Liwa tango yaka amemaka moto nyonso. Moto nyonso tango ekoleka. Lengela bomoi na yo epana yawe. Tango ekomema. Lengela bomoi na yo mokolo na yo ekoya. Okokende ndenge nini le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekoleka. Moninga, 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 tala tango ekomema. Moninga, Moninga, tala tango ekomema. Tango ekotika moto te. Lengela bomoi na yo. Tala bato bakokende. Osala ndenge nini okotikala ebende te. Okotikala ebende. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Le temps passe, ne pardonne jamais. Le temps passe, ne s'arrête jamais. Lengela bomoi. Moninga, tala tango ekoleka.
nyonso bato bakoki nzambo eza koleka nalela mpona nini nalela mpona nini nzambo eza koleka nzambo eza koleka nzambo eza koleka le temps passe Alvin Bea tala tango ekoleka nabongisa bomo nanga mpona nini bato bakokende biloko nyonso ekoleka nalelalela ntina nini natangisa makila na boma bato mpona nini soki nyonso ekoleka un jour nabanga kufa mpona nini soki naza putulu ya pamba mokolo ezali na koleka le temps passe